Gattuso Toyebi. Gattuso Toyebi, fallait Kabila Gattuso. Nini range gouverne il y a bleu. Il y a bleu. On a mis sur la Cherokee. Il y a Cherokee. Fallait Kabila Gattuso Cherokee. Tamba Tanga Likolo, Ata presque soyez moi Talingai. Alors il va Kabila Cherokee attaquer la Cherokee. Donc fallait attaquer la musicienne Cherokee. Attaquer la Cherokee, on a Kabila. Oui, la souka la découvert. Attaquer la Cherokee, on a pris Cherokee, les a eu pas de problème. Tout le monde a bon ça on a quartier. Gardez-moi encore vraiment ou mécanicien. C'est Kabiso à Goba, c'est Kabiso à la quartier pour la bonne voilà. Maintenant le mot va me faire falloir voilà na ba. L'agence d'export et d'import Michel Atlantic Shipping et bana ya Canada, bana ya USA, bomitungisa lisusu. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomitungisa penza te. Please, bakoya koza koli tina ndako. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye. Bazuwapi. Raf Ngindou, félicitations pour la promotion, ça la pour l'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Suivez Congo Promo TV avec le PDG Raf Ngindou. Nanenga Mabete, Congo Promo Raf Ngindou. Boga, en tout cas, félicitations, merci Sito Oumela. Raf Ngindou, le présentateur de la force créative Congo Promo. Boroto, ça la force militaire de Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raf Ngindou, Congo Promo ne tombera jamais. Nicolo Congo Promo ndé. Ouais, Balobi Raf Ngindou. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui t'orgosse net in a film. Congo Promo, babunda nanango. Raf Ngindou. Congo Promo. What a plus, what a boss là. Congo Promo deux fois avec le boss Raf Ngindou. Il nous dit les jeunes leaders de la guerre. Artiste Nayo Congo Promo pour la promotion de toute la culture congolaise qui tape. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de rester branchés sur Congo Promo Télévision dans cette émission Excellence, présentée toujours par Scotty Kabalou, la justice de la presse. Une fois encore devant vous, merci d'abord à celui qui réalise cette émission. Là, je vois directement Junior Senda. Junior Senda, et les boss aussi de Congo Promo Télévision, l'ingénieur Raf Ngindou depuis Dallas avec toute la famille. Et voilà donc, cette émission excellente. Aujourd'hui, nous sommes un peu très ouverts. Sur ce plateau, Nazana, Namona Mobali Maroboyo en a parcours. Aza parmi bateau moi parcours il y a Mamba Faline de Babandaki, mais il est plus porte-parole privé. Il y a musicien Tony Gattuso Boebi, c'est l'un des généraux, le premier musicien au Bazaki Nakati orchestre, il y a un groupe d'accompagnement à Fali Poupa. Donc maintenant là, il est aux États-Unis, alors ça a fait carrière solo là, mais aujourd'hui tu as moi les solo to zongi sabino. Histoire parce que la rue disque, il y a des gens au Bazoloba qui Fali pour pas propulser Penabana a été notamment orchestre. C'est pour cela je suis avec Rochelin. Rochelin, bonjour. Bonjour Scotty. Rochelin Kaninga. Juste de la presse. Les losa, faut répondre à ma question d'Abisso. Ouais, on a tous les questions, tout le monde répond. On a vraiment bonjour, na bana poto. Bonjour, na batutu bola ndanga Rochelin Kaninga. On a vraiment tous les questions, tout le monde concernant ma biso ya parcours, ya Fali, ya parcours, ya les récupérateurs. Naza, on a vraiment pour nous défendre. Les récupérateurs maintenant, Azan on va peut-être aux États-Unis. Ouais, les récupérateurs na mis aux États-Unis. Bateau bazana YouTube na Tony Gattuso officiel. Atika musique.
azobeta so beti Tony Gattuso officiel siko ka so beti o mona nzembo ezana emenu vive ucho bima déjà et cartonné pe makasi bayo kango fort bat musuku ba aboki pe papa na ye okoso ana tata mbe ba chance tata te aboki ba verambo aboki ba wera aboki ba jipe aboki ba ngono surtout ba faire gol abela rankina mutute tozonga na idéologie na indusa ne masole bana betela biso dans une petite histoire tant fallait le quartier latin ça li droit chemin il fallait un orchestre d'accompagnement eux on accompagner mais tu sais que Tony Gattuso a déjà na fali tant fali azana quartier la quartier latin betela biso dans parcours wana tant bazana quartier latin fallait le mise en disponibilité droit chemin babandi groupe d'accompagnement tu es bananu to réveiller en conscience à tout bon na biso moni el rey mago fali pour parler azaki papa na mo pa o mokonzi azaki na petit na Tony Gattuso le récupérateur muto yana Gattuso pas fali vena biso o azaka secrétaire Bobo Kakesi aina poto ati ana mikili Bobo Kakesi ana mikili ye mtamema mal le récupérateur pour Gattuso c'est un parolier voilà Gattuso akoma banzembo en plus ba vrai nzembo ba venanga Emilia alias Ayebi ba faire moni Gattuso akoma tolo ba mambo ezaki du V15 moni Gattuso akoma ça l'appelle succès ah ozobenge grand akomi banze obele na akoma côté wana OK pas de souci OK non na ndengo lobi ya parcours voilà la yo kutana na Mobutu akomo kopé pe na Mobutu wana fali pour parler wana dikap Nelka wana na Nelka ba akomo kopéré na Gattuso ba mozala ya mo pe batambola na ye e mo Gattuso kenda parler au mona lero yo sala ke na mouvement ya quartier latin presa comme na moi makambo mi aussi mba suite non aussi maté parce que faire azala ki wana ku faire comment pencher trop faire bon ye azali na vision na ye déjà ya sala album na kati ya quartier latin voilà Vera Mopé a pesé déjà autorisation. En pleine émission, vous de face B. A pesé autorisation à ça là. So moni droit chemin, bêta droit chemin, ça va Félix Taizor, ba fofo l'école, ba emba ba Montana, il fallait yemba kutuna na mukulu. Failli Mbappé na Kofi. Vous comprenez? La carte droit chemin. La carte droit chemin. Failli secret hein. Ouais. Vous comprenez? Mais l'air ayemba na bango te pas mon arabe faire ngo. Nze ba net ba fait moi avantima quoi. Voilà. So ka yembi na bango le bord et ça succès ba biso bisonné de tchak voilà. Ya moni am sous abula il peut moi bien a changer les lignes a éminer na batu mususu ba ole rebimi habité na nenga na batu na nga na coopérative na bango na banana mo ba travail kala na ko sa recrutement te na toucher bana mai na nganda mona benga ba Gattuso série wana Gattuso auto bimisa nzemba Raissa Vambi autembela Raissa Vambi nzemba mo Gattuso banda carrière solo avant banda ki yemo déjà sali titre na Amser et banda le kapena ba RTNC au moins nde Falisco yo a récupérer bango a benga ba Zakalo a su ba Chino liaki asala rassemblement mo bona ndenga CC donc qu'est-ce qu'on est bandi Gattuso a mon année zo banda Gattuso aza banda Gattuso azala déjà na Mobutu vena petit ne ba parcours rappelle déjà moi quand nga ndata mona Gattuso na comme na sali carrière na nga moboy o comprendre Gattuso ayebi ke o petit na nga cha sa mamé a mona ngai o comprendre ende bazaka na Mobutu ti lelo ba comment fonctionner sali ke premier voyage Olympia wana bitumbe salama wana fallait kendete na bokasa nzambe et puis dowa ba Jean-Marie Lukula si ba chaba maboko ba chaba poa ba nini ba mère na biso ba wivini moleka ba chaba poa ba ni ça que fallait kenda abete Olympia na seconde sala fongola si oyo makamuni onso ya fali ya ba comprendre que mouvement de asso comme que poto c'est que scripture evandi masolo tout evandi ba masa na ya ti bon na bureau bani masolo comment développer ti moni ba yo préparer Arsenal de Ben Melody après wana ba comme isko préparer Arsenal de Ben Melody ngana za na studio chaque jour o ezaki ke soto ke studio na Gattuso ngana kenda comprendre ba préparer Arsenal de Ben Melody Arsenal de Bimi les alara na njungu les récupérateurs palambara alambeli pe ça vocal moi bien ça on Zénith simplice na mataka mpe ponami bien mo Mobutu alela Tony Mobutu mo la ino fanatique ya musicien na ye o comprendre après wana ba yo yana ba power Tchomonika ke via onde ke Mobutu ke trop vitesse likolo mais les récupérateurs ermo bando simbate est-ce qu'il est renié ça qui a longwa comment est-ce que quand même à rembourger succès
on va remarquer que Gattuso a les TVT. Les TVT. Maintenant tu n'as pas ni tonné les TVT. Et moi bien ça roule ba mission fali ba yebani to TVT voilà. On est les rôles les TV, il faut zapper na pata. Na makambo. On a pata, les hobby ma mission ba cheke balanda ba. Tony faut pas ça ba. Parce que yo on a rien au pesa. So Gattuso lingani fala bisala mbongo na pocha pesa Gattuso benene. Ko fali ba sala epé bongo. Ba pesa ra makambo pas Kofi Olomide si. Kofi Olomide leur pesa. Gattuso no ke dia poto na fali depuis 2006. Kofi Olomide leur pesa ba fali makambo. Ana pesa ba makambo à 100%. A pesi bino makambo, a pesi bino pe banzela. Et d'abord, premièrement, on répète la non musique. Voilà. Parce que c'est pas répéter pour répétition de mutu, il faut la musicien. Au moins, il va faire la biso ba iku ba non répéter. Ba bébé boya, ba voiture boya, ba kabela ba musicien ba se fait. Mais plus répète la qui aime sou qui répète boya Gattuso a l'idée. Mais vous avez carburé, vider les billets. Et moi, il faut télécharger. Nous allons les mots. Mais Gattuso, il fallait que Gattuso ni range qu'on fait en route. Il y a bleu. Il y a bleu. On a mis le sola Cherokee. Les Cherokee, oui. Fallait Kabela Gattuso Cherokee. Nzamba otanga likolo ata prespe soye mo atalingai ayeba mamnolo bakabela Cherokee atekela Cherokee. Donc fallait atekela musicien Cherokee. Atekela Cherokee wana Kabela. Oui, da souka la ba découverte. Atekela Cherokee wana plus Cherokee les aipe na ba problème. Donc fallait atekela Gattuso Cherokee après ça ba problème. Les aipe na ba problème mona mais tout banda bongisa on a quartier Gattuso de moi encore un mécanicien. C'est Kabiso c'est Kabiso na quartier pour na bon wana mais tellement tous aïe ka ba fanatique ya mouvement tolenda. Faut défendre toujours. Makambo eza na kata ndako ko bima libanda te. O comprendre ndo bomba kaka fait que tu yemo alinga te net ba sola bo ngala betan. Po ayibi nga nazali na concert à Fali à Shark Club. Shark Club. Ça ba live. Mon ene na komisa mobutu. Voilà. Ba petit so ba ya marane mission mon ene na komisa mobutu. Na benga ke aigle. Mais quand même que la vérité de fois dans la mission c'est pas aussi mauvais. Ouais, c'est mauvais, c'est ça que tu solo là par rapport à la question d'autres na na ta liso vérité mususu omoni yo oza na biso na kauka awa ya na mususu photo lo ba rapport so mutu alingi a contourner yo c'était par rapport à la vérité te to na rochina kanida ashika biso ba vérité. Mais le ressources plutôt qui tango fallait déjà remarquer na Gattuso aux États-Unis mais par après voyage à Souka Gattuso journaliste va voyager on a information on a confirmer sur les réalités na liste va voyager Gattuso comme on est à la raté je crois m'tara sérieux je crois Bobo Kakese m'tara directeur Bobo Kakese daki soulé kauka ndé apesa Gattuso passeport na yé à lobby fallait à billet au sommet là Gattuso tenez Gattuso ayo bundama na passeport ndé alanda ba aux États-Unis ba betipe tourner Gattuso ayako tikala bongo est-ce que ezaya solo te côté on a basala et moi confusion mukie omoni côté on a déjà moi rendre bandaki voilà Gattuso rendre bandai na kata mouvement omoni mouvement na ba songi baza moi 10 000 comprendre rendre bandai na kata mouvement omoni Gattuso maman na biso maman na biso Raven Julie Congo lelo moi ça les récupérateurs na kata États-Unis wana ye m'tapé c'est Lorenzo to grand-père et mère respect belé coup de chapeau aux maman merci na ono surtout ça là pour les récupérateurs venangai leur mère a commis ko sale la Gattuso makambo kwa kende Gattuso za idée na ba démarche aux États-Unis ndenge na ye mo sans orchestre et ça dit que voyage orchestre yé avant makambo ya nini ya Gattuso et comme pembeni na mouvement wana Gattuso aza bosseur ala muto apesara trop pour na ba répétition surtout ya falinga ke na yemtanda sa lead après yende to motiki la junior motu quoi comprend les arrière petit Ibrahimovic mais l'air Ibra qui a motiki la junior ben les récupérateurs wana euta parti à rep ba rep tout yemta lidara so mobutu azati en plus abimisaka ba timbre fali pour yena mobutu su yala les récupérateurs au récupérer wera au récupérer Ferraro récupérateur euta wana récupérer Congo Mobimba akepe libanda récupérer ba Michael Jackson bakufa a récupérer ba Lil wana récupérer bango tout pour ça mille récupérateurs on comprend na banda dazai kutu wapi tangu ba démarche bandi et ça dit que démarche mouvement pe voilà démarche mouvement et salami vite
yebe passeport on ekotaki mais lisolo moko yake bimana kati wana songi to ba bien songi ba bien bimaki wana kati nesali ke babeteli presse lisolo babeteli président so fali lisolo ke Gattuso akenda pa Fabregas akenda kotonge pa Fabregas on c'est ba fali na Fabregas simbate ouais Fabregas a respecté Gattuso makasi avec Gattuso c'est un bon parolier. Parmi les paroliers à danger dans Congo, les récupérateurs Azali. Parmi les banzembo belé les récupérateurs à Mbessa. Mais tu n'as pas question, na tu n'as question ne bandé. Banzembo zo betela c'est un grand parolier. Na niveau nini comme c'est grand parolier. Nzembo nini a Gattuso de ça la succès. Et banzembo belé na otangi lo atana suka ta moko po ya linga ma alinga okena ngo boye. Te autant aller lo mo songi pour télévision. Neler bakena ngo makambo ba Fabregas ne yo sa sko bien té et yo sa ke presse afina les récupérateurs. Vous comprenez? Visa de Bimaki. Gattuso na passeport on a une visa. Vous comprenez? Comment est-ce qu'on va billet? Bakuta na aéroport pour basa nini? Ba décaler. Mais Mobutu l'air ayo ki de abongo. Alinacha bouton par rapport les récupérateurs ça nini? Alala, atikala. Mais nzambe kaka ngolu moni emope fallait moi yebi que Tony serva et peu belé quoi. Ah t'es bon Tony on peut en retiquer. T'as qu'à mouvement kenda. Bah mission va comme elle. Mais tu es aéroport le récupérateur ça. T'es pendant qu'est-ce qu'on a. Sauf faut pas qu'il y ait une mission moi c'est que Gattuso. Pour yende bosser avant le roi ta vice-président. Au compagnie là il au monde ba wata ba ina ba maison maintenant on fait Gattuso ça bongo. Soma mango kenda bien. Mais on sou pas ngalongwa. Quand ça te mais Gattuso. Les récupérateurs les qui bango tout. Voilà. Vous comprenez? Les gars, on surtout. Ceux qui m'ont dit bien dans le mouvement, budget, relation bien, mais les récupérateurs sont en États-Unis. Par rapport à choc et Bella Mona qui a travaillé un peu fort dans le mouvement. Bah récompense on vient on faut mater bah t'es que les sous voiture chez grand chez qui n'a pas problème et ça la rara bongo aluka forcé bika ba défendre peut faut pas kenda chic ba niveau futa musique et ça la race pour petit concert de ba futi chaque nous le président orchestre de la groupe d'accompagnement so bo petit nous de ba futi bino siko ebisanga chaque jour bokenda répéter cha carburant Gattuso ane mandé ata tola telo ba mise mususu Gattuso senga ate la vana na vie wana na mona jamais personne beta ba matolo ya beta matolo to lobake acha vocal na e mbongo libango tindele abwaki ki o afandi bo rochette na beta matolo quelque part bien matika la mona to ya na wala siko Gattuso lelo na bata génération ba banda bina orchestre on a bazate pona yo groupe d'accompagnement lelo ba mbasi na ba mani pour ba liga TV trop ba ya wana ba pesa pe makambu ba oti Bercy na groupe d'accompagnement ya ba Kanza ya ba Gattuso ya ba Ibrahimovic c'est pour ça différence banan baleki ya ba Gattuso l'équipe sala nini l'équipe par rapport ba beto parce que na bango te le contraire ba liga TV te ba yebanité ba ta faire ba liga bango parce que ba chikito ba pesa makambu na ba Nicodème ba yebanaki mbe bazaki na ba discipline ya leader na bango moni lelo so ba ambassadeur le TV pour président moi pesa Arsa le TV c'est donc fali ba temps na no le maté Arsa TV zagité ya mo bando le pamba te ils so ba uti poto mo ba beti mo 3 émissions 4 émissions ba batami na bango po yo mo buta ba système ba Michael Jackson aloba na TV bo tuna point no répéter en plein état tuna ba to bi point nini botu na Michael Jackson point ni pas en plein été il y a un style américain Jackson a style ba weraté ba JBT so ezaki style wana mbe bonga bomona bango bandoli ba le kana TV pour chaque répétition banga bando changer bilamba et nye bando saki ba le kana TV pour ba boka bato ba yaka na ba répétition na bango mais ça la mabongo te ya moni époque na bango bazala visible vraiment trop na TVT mais bazala na makambu ba emba danger yeb sanga Arsenal de Ben Melody na album ba ucho bimiso ya ndemo ba une minute na album ba ucho bimiso ba embel ba mare ba mama biso ba mare ya mandala na ba mandala ngolo ba album mona ya ndemo donc pour yo Arsenal eleki contrôle eleki en musique Arsenal de Ben Melody eleki contrôle banda tina poto président so vanda yebi mamna lobo ba misa falio ba la nanga ba yebi ki Arsenal de Ben Melody eleki contrôle eleki on a kitoko eleki on a banzembo belé eleki on a succès eleki on a makambo belé pour yango ezali deuxième mois na ya fali
Après 3 chemins, c'est Arsenal de Ben Mélodie. Sonde makambo qui n'est pas fallu. Au moins on a évolué mais au kita. Bon, makambo nezo kendele. Bon, au moni mutulaire ça m'a bien faut féliciter qu'on peut ça bah Flair il faut jeter ma Flair voilà. La Rose Ngoma, la Tanzanienne héritier Isinga, na miki li baebi marambo na oloba. Baebi marambo yo marambo vraiment biso to bien. Comprendre évolution ça n'ont pas yemo de King fallait pour pas évolution zali mais pas ba musicien mususu nde évolution vraiment té ba musicien mususu ba musicien ba tala ba musicien ba tika la wana ba zaza wana évolution vraiment té ne ba oti poto ba ko uta poto za problème ba bien makambo so ba leki na poto ba leki na kin mais ko uta poto za problème té nga na kin na leki ba na mekili na ba stema na so na tele mi bo ate uti ba poto na je m'emballe oleka nonga te na boyo mabe yemo mona peke na msu na becho pe na swag ko ta porter prompte importer ça que ba mission ba sande ba succès de ba mission ba wera ba sala mais boto biso ba single là papi kaloma bisi single na ta motu kwa bimisi junior nzamba gatuzo est fini avant tout nzamba gatuzo est fini avant tout et mais nous vivons maman ngate bene kauka maman ngate bene kauka o menga na ye wesleka ninda siko to comprendre te nakata nzembo wana Gattuso sali hommage en son vie na ex-patron na ye Fally Ipupa mais tu comprendre te Fally so tali na Instagram na ye a posta rabana pe mususu nakata Instagram a Fally posta ba Fabregas pour auto poster mu a posta ba Robinho a posta mais nzembo mwana na ye Gattuso le récupérateur a posta ngote poani ah wana siku ngana yebisa nde ba fanatique ya bonne musique ba juger likambo wana po mwana na yo moko na palais obo otangisa nchiki o préfère otangisa bana baninga po juba ozo diplôme bénéfice ne za web et bon ce mwana za maelete mais ce mwana za maelete faut tangisa e yana ba joueur musu ba beta ba ballon ba yeba ko beta te mais là ba côté école de foot avec le temps on appelle bou a commis pas beti pe aka musibatu moi bato ba yenda ba ina ba ba star te mais bato ba yebo la musique na ba 20 na ba école bonde ba kuma ba star o comprendre o comme place na lo ba na parabole bata maele ba comprendre papa ni on surtout ali mo anata mo na zoba ba yebisi ba mettre bokanga e botangisa e après ça ordre donc vous sepez la télé rwandais ça mandé le rwandais ça la maïta ke ngai eta ke ngana la mwana pe ya Fally fanatique ya Fally l'air biso mo bana ndaku na biso mo ba soutenir bango te ba soutenir bana batu mususu na sepez la télé na on appelle mo muke est-ce que Fally pas dans mon amon ça bima dans la 6CP Fally ya mwana siko mutu alinga bima sa succès makasi o azana nzele za Tony Gattuso le récupérateur ma bakanza baza ba equaliser bazali na betelo histoire mo ba equaliser na bakanza ba balala na bango bango bazali ba musicien bazali ba musicien pour bazali pembe na Fally nde ba pembe na Fally te ba su ba musicien te ba mo ba coopérant muta musicien dans les récupérateurs Tony Gattuso poti sikoyo a bosser mamna lo ba masalanga jani versa sa yebi mamna lo ba oyo Gattuso a musicien vraiment pour a pembe na mubutu te ba fonctionner et mais nous vivons et bimaki ba oyo kango zo beta o kepe ko to ba beta ngo c'est que c'est bon ce qui peut mubutu a moni ki a te Tony Gattuso mo na nganga mo na fula na tia lobo ka tie so amoni pe o chate Gattuso a komba kaka o continuer mais ngo belo mo ba histoire ngo beta lo ba beta histoire mo bo po mo na valeur ya Tony Gattuso le récupérateur l'air papa ya vena biso Koffi Olomide ya tika biso ngai Veta Félix Tyson Tony Gattuso vena biso Francesco tokenda tipa ko pa Ferrambo tokota Koffi Olomide mona Tony Gattuso ayamba yo fumona bité ko Tony Olomide parce qu'on a télémi première fois là on a mona Koffi Olomide fara na pese mbota liboko boye na pese venora ve liboko pété ve la musique parce que ayamba vena nga benge Tony Olomide taka Koffi maka mona lo bata vena Koffi Olomide so atali papa biso a Koffi Olomide so atali a reconnaître mona petit na yamba ema vraiment na bité ko petit na Tony Olomide et toujours on est Tony Olomide nga ebate parce que pour ne benge Tony Olomide pour yemo Koffi Olomide aza mayele ya osakanate so là bengi mutu kombo na c'est que Tony ala mayele parce que là yo bo soutenir
Tout le monde qui a fait l'émission, tout le monde qui est vers la fin de cette émission, là qui une émission où bon tout la vérité, la vérité est une émission où il m'a nulle part. Nani Tony Gatou ça comment banzim ça va succès. Tant que ça dans ce moment. Les récupérateurs à comment banzim bebele. Malgré nga teto loba. Moni yala mutu yakati nga teto loba. Mais na yebisa bino ka mon amour. Oacha vocal les aïe penzembonae. Mon amour ya Ingrid maman. Ingrid voilà. Bon mon chérie Ingrid yona linga ka ko benga mama. Nana linga muye nga bilenge Ingrid Mwana baba na e. Ba mo pe suba uta wa mamikolo ya Antoine azananga moto te o. Obi bien chérie linga kana yembela ye. Soki na sili sikolo maloba ka bebe diemba. Après ba diemba lo ba kananga kiji ale donc c'est bon il depuis kala banga lisa o ngana yebi en kuto zaka izaka c'est bon et bimi na album mina album izaka Antoine azananga moto te o chéri nanga Stefia linga kana yembela ye soki na silisi ko yemba lo ba kananga bebe diemba après ba diemba lo ba kananga kiji ale balolanga tumbanga nyolisanga moni waranga nayo quand les jabongo donc tu gades aller à long mois mais banze moné mi pe album on va rechanza déjà bani par rapport à les récupérateurs voilà ye alinga te makambo ma toloba ngo boyebi ndeza la rati oza TV da archive mais tu vois lui sous les camaro bobabi Tony Gattuso à qui m'est pas fallu soi-disant baromé ko conditionner ma belé à vie ba kisi baninga ba aussi ba homosexualité logote si ma banini donc côté na me logote côté na bato na ba kosi bi ba balinga koloba lo ba belé ba mesana koloba ba exige qui est le roi na pourquoi na fait un voyage à exécuter puis batika qui non mouvement on a vraiment so mutu azana kisi ngala ndimi na te po ngala muta chukululu ngala muta chukululu ngala muta mvuluzi kimbangu so badana bakisi na mouvement wana na lingana yeba comprendre mouvement na meza mouvement momboe ya bana nzambe ko babeta musique na bango po président na bango azala déjà chansard na vie na e comprendre après ça linga travail na e alinga boulot na e ya omoni sala aigle tilelo comprendre ya omoni pe ba mission ba comprendre te ba comprendre ndeni ba rodiembela ya mususu leader na bango te ya omoni ba tika pe ya mususu sima omona to pe ça pe ka leader faute te quoi ba mission pe ya mususu ba comprendre po ngaso na mission fali fena na succès makasi o comprendre pour ba ki soda na biso mande ngala bo roshina ka ninda soda asko na beta asko na mouvement fali ngata o porte parole ka fali au point ça salika j'aime petit on n'a pas le ba trop bon besoin ya comme porte parole na biso yo mona succès na ça na Congo tina ba poto ba bandi mate pona ndo le café mona lobela mama mobutu ba tu na wana na loba avec pression vitesse boshina ka ninda vandi appelle le roi te toi en état de droit otu na salon na bomelo na okanganga naibini c'est avec Rochelle Kaninda ce qu'on a ibina mate voilà to so la to beta histoire à musique normal. C'est la fin de cette émission. S'il faut donner un message de la fin, bon rappel Batunayo, Balingarayo, mais numéro de téléphone les engagés parce que Congo pour mon télévision, c'est vraiment une chaîne où Batbalandang peut mingi. Bato Balingara peut fali ou Balingara. Voilà, Balingara va contacter donc c'est mon numéro et puis à la fin moi je vais les annoncer. Ah ouais, numéro nanga est plus 243 99 66 59 652. On est un numéro bon ya Rochelle Kaninda. Ndeza lara na yebi ke ngana na staff nanga ba yebi ba Vanessa isinga ba Kevani isinga ba Gladys isinga ba Titi Olo Mata ba Vanessa Lianza ba La Rose Ngoma ba Yedi dia Fontes Mundele ponga vraiment so yeko ta sentir na sentir makasi ba petit nanga basi bazali ba sœur nanga basi bazali ba mère na pichu echele ba vena nga pichu echele poète wana ba fena nga ba lino moke ba fena nga mara echele bon anniversaire ya fena nga mara echele babi pe auto fête anniversaire ya babi echele vraiment pas fête ki lobby na ebisa ba ngoka ke ba petit ya kini ba koma ko tegisa nzoto et pas ba tata mikolo tala pecho yo mulembesh
mikolo ba finir surtout ya bana miketo benga ba mulembesh. Voilà. Mikolo ya bon. Je pense que c'est la fin de cette émission. J'étais avec Rochelin Kanina. Betty Listolo, Betty Mena Listolo ma solo ndenge bandagi orchestre ya fali ndenge bandagi o bedagi de part ya Gattuso. Na bossa nité na pesa pe mbote na Gigi Raven. Gigi Raven motema Tony Gattuso le récupérateur. Voilà. Vena pe Tony Gattuso le récupérateur cool de chapeau mbote. Vena nga Mobutu Fali poupa mbote wana ma père na nga. Mago paloli oli ba vérité mususu ke apesa bino voiture kufa atekela bino apesa te atekela Gattuso voiture kufa. Na bomita na bomi muto. Te lobika ne ba vérité. Lobi ba vérité po bino bokanisa nze ba kabela Gattuso voiture. Mais Gattuso ba kabela voiture ta payer car wana. Après qu'il a libéré Prez, là, Prez a pas été à car, on a été sur les airs, au coup, il y a eu un tigre à car, Tony qui est joué car, dans la car, on a beaucoup de gens. Là, tu es tout le monde car, moi, la SS, bon, et barrage. Tu es quand on par pièce, bon, tout cas, tout ça, on a porté ici là. Ici là. Tu es quand on par pièce. Voiture, on a beau cabot là, on pam, pam, pam. Oh, porteur, joie. Oh, pinet, joie. Vous avez même $30. Je pense que c'est la fin de cette émission. Je dis merci à tous ces gens qui sont restés branchés, qui nous ont donné une attention soutenue. Cette émission a été réalisée par Junior Senna. Junior Senna, merci. Voilà, donc on appelle ici Mbote, Jimmy, on appelle ici Mbote, sans oublier Spawn au Kusang Audrey, donc mon ami aussi c'est fou. Namoni directement Sneak Mumba, Lionel Mwamba, Flor Mosanda, Namoni Manassé Mayuku, Joël Bokole, Patrick Diakanoa, Patrick Kabassé, Léang Mani depuis John Exbourg. On est ensemble toujours. Rodrigue Nzolo, Napesio Pembote, j'ai dit un bonjour aussi à Jenny Mangaya, maman Paradis, la maman de Jaden Paradis, je te dis bonjour. Simone Mangaya. Oui, Simone Mangaya, donc toute la famille, Laetitia Mangaya, donc voilà, donc c'est une grande famille. Mangaya, Mangaya, voilà, donc vraiment, donc notre numéro est là, contact M. Zawana, pour plus de contacts, de suggestions, de remarques, n'hésitez pas. Écrivez-nous ou bien appelez-nous, on est là pour vous répondre. Bonne suite de programme sur Congo Promo Télévision. Au revoir.